papa ki solokele oyebi nzambe likamwa nzambe lukakanzela tango akefanda wana susi na ye ezalaki alongola ba venin oyo bakoko na biso batikaki wana yango afandaki wana po asali mosala na kati ya mboma mvumbi a bimisi mwa makambo parce que mingi lona makapembeni pembeni kwete ekuka kokende ya mabepenza ndeko na ngai papa non OK oko continuer to kozonga pe papa Roger Toko to yebiete dans quelques minutes kozala biso 22h kasi to kozongisa papa Roger Toko apesa biso message ya papa Diangenda Kuntima tango nzoto ya papa Kisolokele fandaki na kati ya centre d'accueil bandimi ya tata Simo Kimbangu bayebi ndenge nini to sala kana 22h entre autres message ya papa Diangenda to kolanda yango na ndenge esengeli to landa message ya papa Diangenda tango nzoto ezalaki na centre d'accueil Kibangi azalaki mutu na kimia mutu akundisa baninga te mutu akuchola te mutu akona kufinga te mutu akona kujwa biloko baninga te tango yo bakanga kaye ya solo Pedro ndenge bo ibaki ndenge lingaki nkolo akataka lito ya Marcus me Yesu asepela kite Yesu aboyaki Yesu akamate lito yo wana atungisi dilubane yete soko na lingaka kubunda ndeza na capacity kasi izaliti na wana tetekate yo ilinyi nzambe salama papa Simo Kimbangu bosibo yibi ndenge pe ya lubaki baoyo bakubanga kuchola makupinga malamu de bakenda musika papa tesoko yena lekanisi alitekana kana kubunda zala wate eloko moko izanginga izalite kasi moko ndenge te ibili tango moni mpasi elegia kama kibele brick apwaki na soda zokaki nzambe asepela kene kamwana te mundo kelelaki mwana akufaki to yiyonso wana donc de kambu moko ko kama izalite donc bisu tozali bato na kimia tobanga na binu tobanga na bisu te tokolonga tozala na bolingo tozala bana na mibeko etosala misala lelo oyo papa koluta sekei ezali nanga pasi na kati na mutima pana kokabwana papa te tango bakanga bisu ngana zalaki na mbula misato ye azalaki na mbula sambo oyo ngana landi azalaki na mbula mitano ebe ye ateyina ye atiki bisu kasi à l'âge de 15 ans ndenge tata lingaki ngabe na kanga maka na landa kaye donc pendant 1933 te voyez na papa kolutu tina mukolo malilo et si gagnons surtout na zali e pesani kasi lelo tsito kabani ya si ajungi na ye e si kawana to lungwaka to yake mubebo mingi leba humili mingi tangu mukeba jungi isiko to lungwaka me pana kukenda kuna to kokandara ndenge nini na mwani banenga na beso balungu na puto mpate bajunga hawa ifo baza na passeport wana ilubilo kula mundimi kasi il faut ajwa visa soko visa izalite bakutika yote ne okotawa ube okene na Brazza ube okene na Angola ube okene na Puto il faut visa lelo yo papa kulutu na oyo makambo alonaki na oyo ya kitoko na oyo ya mabe azali esika moko na nzambe na ye pate rendre compte na maoyo nyonso tu tobongisaki awa donc toyaki mobembo na biso ekosila mokolo mosusu ndenge esili oyo ya papa kulutu
ya solo ye alingaki tende tolela ye alingi tende tolela tosambela toyemba bele makabwana ye alingi donc ndenge tositolobi mobemba papa kulutu esisili tozali na makambo ebele mais mikolo tozali awa tokobongisa etokoyoka yango ndenge yango ezali bana bapasi moto bango tobanga na biso te tokolonga tokamata kaka bele solo tokamata bolingo etosala misala na biso tobonela okumbi ya tata mwana mpe elimu santo yo ozali tata na biso soko osengi na biso bana eloko nini ifo ozwa yango soko topesi yo yango te okosepela te ya solo yo moto opesaka biso papa kulutu po ate azala na biso motambolisi kasi ndenge obengeli ye epesi biso mawa na ntina na separation ya mosuni pamba te ya molimo tokolongwaka kuna etokojunga mpe kuna yango wana espoir ya mokomoko na kati na biso tozali na yango mpo na separation oyo esalami nde tokokutana mikolo na biso mikesani yo opesaka na mokomoko mikolo na ye ayaki mobembo mikolo tozwaki soko yango esili visa esili na rien à faire il faut tojunga esika na yo me tokojungela ndenge nini yango wana kaka nzambe tata nkolo yesu mosantu kamata molimo papa kulutu nabengi ye papa kulutu mpona nini ye nde mobokoli na biso nyonso tu famille mobimba mobokoli na biso ye akokisi ndenge yo olingaki bobengi ye boyamba ye bongisela ye tika te azala na bino elongo po ate biso bana na bino tosepela biso bana na bino tozwa nguya oyo tokokosala ndenge tokokotambola na yango po ate tokokisa mikano na yo tosengi na yo nzambe tata nkolo yesu mosantu opesa biso kimia biso bato totikali na kati na mosuni mpe na kati na molimo na biso totosa mibeko tosala misala etozala bana na bolingo tosengi kimia na kati na mokili mwa biso ezali kado yo nzambe opesi na biso banda na Bazai na mboka na biso na Kisasa na Bandundu na Equateur na Ozaïre na Kivu na Shaba et le deux Kasai oriental na occidental ezali bele mokili moko pambola yango tikate batambulisi na biso mokili lata bango po ate bakokuyiba yo mpenza solosolo esika nini muntu mwindo alongwaka tala mpasi ezali na biso na kati na mokili muntu mwindo azala mayele ndenge nini kasi amona kaka lokola eloko ezangi ntina nzambe tata nkolo yesu elimu santu oza koloka likambo na biso po ate soko tobongisi likambo wana solo tokuzwa maso bazala na biso mpusa yo moto yaki na biso elongo yo mpe kujungisa moko na ndako na ye na kimia na tina na bolengo na bino na komi na tata mwana mpe elimu santu amen. mingi papa tondi mingi balandi babiso ya radio television kimbangiste to kozongela lisusu touti kolanda libondeli ya kafu ya papa Diangenda Kontima tolobaki na 22h biso tokosambelaka effectivement touti kolanda libondeli oyo papa Diangenda azali kolobela kimia ya kati na mboka oyo tokozonge pe na yo papa Diakongo yo zali journaliste kimbangiste ozalaka na yo na mikili ya poto kasi mikolo yo zali ya na kati na biso na kati ya République démocratique du Congo na Congo mboka ya tata Kimbango papa Diangenda asengeli mboka oyo kimia bandakala baliteaka pona kimia ya moto mwindo kimia ya Afrika kimia ya République démocratique du Congo pona yo
papa Kisolokele olobi nzambe tata kasi nini asala na mboka oyo poete tokoka pe balandi babiso bakoka koyeba ye malamu nini oyo yo yebi oyo papa Kisolokele asala pona mboka oyo. Papa Faustin akopa Kisolokele lokelo papa Jalunga na pena otima ni na bana kusuma lobana ngai yona pasimo mo kyangani bande ko balandi ni muzola na biso papa Kisolokele musala asali na mboka na biso oyo ngana lobaka tout ça mboka oyo te kaka. C'est vrai que a joué qui rôle après avoir sorti du Congo central tant à na Kinshasa rôle azaki nango en tant que azaki ministre au bengi secrétaire d'État à l'époque na gouverneur azaki wana azalaki ministre des affaires sociales. Oui et puis bilembo atikeli biso talandeko biso oui papa nzambe tango yaki na satango atapa facilement qui marlobi bolingo ministre des affaires sociales ou ministre du travail. La prévoyance sociale. OK, ministre du travail et de la prévoyance sociale. Oui, le titre Azaki Nango. Azaki Koutoua, qu'on prévoyard, c'est-à-dire que où est la Koutoute? Parce que na Belgique, tant qu'on a rappelé, Mukanda Oyo, papa Simo Kimbangu, Atika na Mama Mouilou. Oh, Mama Mouilou a pesé pas Kisolokele. Tant qu'on a moni que Moto ya Moyindo a dit 99,9 wana. A dit grade, Mayela Ndengo wana, Azanani, Bomolanga ye, Bombelanga ye. Non. Roi Sengi. Ebandaki ndenge nini faut bato kame baye yango ebandaki ndenge nini c'est-à-dire papa Kisolokele tanga zotanga classe et komaki sikoyo bato bakeno lobela makambo ya mboka ya Congo kuna na Belgique. OK, alors nzambe ne lobaka likamwa nzambe lobaka nzela nzoka nena l'autochimon po liloba ya nzambe atikaka parce que mboko to lobaka Congo yo ezali mboka tata kimbangu ningo nzambe tebaka amoni la kipasi ndenge nini pour ça c'est-à-dire que ndenge bapaya baya kofanda la mboka oyo ninga lobaki na manasanda les esprits du monde de ténèbres qui sont venus nous gouverner en utilisant nos colonisateurs. Ça c'est le discours programme ya manasanda 10 septembre 1921. Donc bapaya wana tango bayeli sinaye ke akangola mboka oyo bato ya mboka oyo bazala na liberté kimpwanza ya solo penza. Donc à travers bananaye po yeba ki nzoto ya ye wana bakokangango parce que le baki mon corps physique sera enfermé mais mon corps spirituel continuera à se battre contre les esprits. Voilà. Donc mon sala usala mais en même temps à partir de la postérité donc on va qui solo quelqu'un qui malzulu qui solo dilunga ne kuntima ils ont continué. Mais on n'a pas qui solo l'État en Belgique a rappelé à Pessi roi Mukanda wana parce que tango le roi des Belges bakanga qui est la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que la Seconde Guerre mondiale s'il vous plaît, ça peut heurter un peu les sensibilités mais la Seconde Guerre mondiale c'est une demande express de Papa Simon Kimbangu Manasanda. Je vais vous lire ça s'il vous plaît très rapidement. Fokomona Papa Simon Kimbangu dans ce dernier verset. Là je vous refais référence de lire le livre qu'on appelle le Kimbanguisme qu'un révérend pasteur a créé à Paris là-bas qu'il avait compilé d'abord des informations. Il n'a pas écrit, il a plutôt compilé les informations des chercheurs. Le discours de Manasanda 1921. Papa Simon Kimbangu a le dit que dans Manasanda, il dit je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe pour que la race noire se réveille et puisse revêtir une maturité qu'elle avait perdue depuis les temps les plus reculés. Donc, à travers beaucoup de guerre mondiale, la seconde Wanavi Balé, Nzambe a sali mpanaye un jeu. Bakangi le roi des Belges, Baloki Motoko Kangola, Boroboko Zinabango, Papa Simon Kimbangu, a quel bimisa roi des Belges. Basini accord l'indépendance de la Basini accord wapi. Kuna na mokoni na mokili na bango na Belgique. Na kati ya prison. Bon, a komiko l'indépendance du Congo le jeudi 30 juin 1960. Yango li Papa Kisolokele. Tant que bandi monsale parce que à sa continuité naturelle, il y a Tata Kimbangu. En tant qu'administrateur, en tant que quelqu'un qui s'occupe de la cité. En tant que politicien, parce que politique, c'est la politique a boyé, et ça malheureusement c'est triste, parce que ils n'ont pas la crainte de Tata Kimbangu. Celui qui fait faire la politique dans ce territoire divin Congo, ou au Congo RC, ou en Angola, les trois socles qui fait le Tata Kimbangu, parce que Moutou Angola, l'abdomen, la RD Congo, les pieds, la RC. Vous, le Congo dit Brazzaville, mais j'aime pas le terme, moi j'appelle ça Mbanza Kimbangu, vous m'excusez, c'est le terme qui est approprié. Donc, à lobby, que dans ce cadre-là, Mboka Oyo, pour l'Union konza peuple na bango na ya Tata Kimbangu, faut qu'il y ait la crainte et respecter le 10 commandements et l'Exode 1, Exode 20 du premier verset. Tu n'auras pas d'autre divinité devant face. Donc, Papa Kisolokele a rappelé concernant l'indépendance. Vous voyez que Bokonzi Mboka Mutamudu Lubumba, tant dit Bokonzi, c'est que les consignes
il a voté Kazavubu, vient de pas que Solokele. Il a fait seulement glisser un bout de papier qui a fait changer toute la majorité de MLC qui est de Lumumba. Lumumba, c'est vrai, c'est un vaillant. Parce que j'ai un témoignage de mon oncle, qui est papa Yambouya Abraham, qui m'avait expliqué comment à l'époque à Kisangani, avec Lumumba quand c'était offusqué, que non, grec moka kanaki muteko muyindo parce que utaki bal bakangi abete Lumumba siliki mais makamo tataki monga bana botika donc révolution wana ya ko bundela mabele ya mboko yo et c'est la scène de tataki mongo. Bref, donc papa qui Solokele a rappelé makambo wana. Papa Simon Kimbangu pour venir à l'actualité de Konangai. Kuna le message de tataki mongo la Ujiki est le 1er mars de cette année 2016. Papa Simon Kimbangu a lobby sa divinité nenga zongi parce que wana koko na tata na bango alobeke mbekangu twa kanga bakanga ki likambo bandeko osala na dialogue makambo ya kimia nuko utune mutuna kimio yo bozali nzimo to yemba kamingi na kati ya mataki bango ejali nanga yikim yelu selemi makambo bakanga mutu na ba belge bazana ngo basana ngo ba archive na ezali donc papa lobeli mikanda oyo bakoma bakor o basinya oyo lobi roi belge tout à fait l'indépendance de la RD Congo papa Diangena Kuntima abimisa mbongo na poche na ye c'est ça. Papa qui Solokele en connivence avec son petit frère ils ont appliqué les dires de leur père pour que ce tir-là soit aujourd'hui ce qu'il est. Mais malheureusement, on est ignorant de notre histoire. Il n'y a pas de moto mwindo outa wapi. Nzokande foye ba koko na yo. Oyo asana kata yelo selemi kombo na ye tata Simon Kimbangu Kiangani. Ye wana ayebi kangu wana bakangaki. Pona bosolo ye kimia ya solo. Pambate biso toka ya matata Kimbangu susina biso kama bondeli. Biso bunaka bituma bisunate ya musunite. O beta ngole kofite mabondeli to fukami voso mudi kwiza lo sambilanga o beni musambu ye kisundilanga. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que papa Simon Kimbangu à travers papa qui Solokele na makambo sel na l'administration organiser, structurer l'administration pour que aujourd'hui exemple là, l'INPP, c'est l'un des modèles on a monaka oyo Institut national pour la préparation professionnelle s'il vous plaît. INPP. Kobongisa bato na misala parce que pas Simon Kimbangu taka yeboye misala penza nkambe zo tongama lelo le 25 mai toko fongola musée ndako oyo eko bomba bokoko ya bokoko etata Kimbangu. Merci balandi ya radio télévision Kimbangiste na ndenge bozali kolanda tozali kolobela maye matali bomo ya papa Charles Kisolokele mwana liboso ya papa Simon Kimbangu ma oyo asala na kati na mboka oyo batata na biso ya kala bayebi mango surtout pona Kimpwanza to indépendance ya mboka na biso azalaki parmi ba acteur ya kozwa bonsomi ya kati na mboka oyo maemanso asalaki maemanso bayokanaki kino lelo oyo papa Simon Kimbangu esika azali konyonga pambate maeba yokanaka masalema nanote yango wana tokolanda na régie papa Roger Toko message ya papa Simon Kimbangu Kiangani na ma oyo ozali kolobela wana na raconte ya Ijiki ya le 1er mars 2016 na kati ya mboka Nkamba ndenge nini papa Simon Kimbangu azali kolobela na tina ya bakor oyo ezala bamindele ezala ba konzi na kati na mboka na biso basalaki mpwete moto mwindo akoka totalement libéré kasi tilelo oyo bazali ko négliger yango tokolanda tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya Lingomba le 1er janvier 2016 le 1er mars 2016 na kati ya mboka Nkamba papa Roger pesa biso elema wana Makomba tata mwana pe tata moni monson lelo ezali mardi eza mokonda biso d'affaire oyo tokoyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza sepelaka mingi Jacques Martial Makamba balandaka biso bipai nyonso pamba te 5 mois asisaki makambo na ye nyonso
ndenge bapapa bango misato bavandaki awa na nkamba pesaki programe nde yango tozali kosalela kokola lelo kolo ya yenga nakanisa bolandaki ngai bakoko bakangami bakoko bamoni pasi 37 000 familles ke likolo kuna bakendaki boumu na bango eumelaki mbula ebele kasi ye moko tata Simon Kimbangu alobaka yango likambo oyo tokomonela yango pasi tokokangama tokende kosala prison boloko kasi bamosusu bakozonga bakoko balongaki monaki pasi kangamaki ye tata Simon Kimbangu 30 ans na ye na boloko na 51 te atikaka biso le 12 octobre bango bazalaki na lowa epai na epai ntango ekokaki ye moko tata Simon Kimbangu alobaka ete bamosusu ntango bakozonga bakende komona bafamile na bango batika no likambo alobaka na ntungu Simon kono Yesu alobi na ngai yo omema oyo bazali bomoi ngai nakomema oyo bakufa ntango mpe esalamaki bongo ntango bamama mikala bazongaki na nkamba komelaki na ngombe Kintuka na ndako ya papa Mkumbapanza papa Tony Mayanga mama Mikala papa Ndani papa Ezola Emile mingi presque komelaki na ngombe Kintuka biso ntango bayaki tomonaki bango na miso wana nkamba bato baye nano te awa na nkamba po programe bazongisa misala na Yerusalemu nyonso eza kolekela wapi na ngombe Kintuka lakisike bango balongaki ezalaki esengo baoyo bazongaka ezali liloba oyo eloba banga na 21 bango balongi kozonga na bango makambo nyonso eza kolekela na ndako ya papa Mkumbapanza na ngombe Kintuka tomonaki lipembe ezalaki koya bamaladi ya ndenge na ndenge bazalaki koya na nkamba bango bazalaki kosalisa bango elakisi ke kozonga ya tata Simon Kimbangu ntango na oyo ekoki bango bayaki liboso bongo na 60 programme ebandi tomonaki bamason bauta Congo Brazzaville baye kosala mozole ntango mozole esili batongi ndako ya papa Mkumbapanza sika nzeta manga ezalaki wana bongo komata ya papa Mkumbapanza na nkamba ezalaki na janvier avant makambo nyonso leka nzembo bandi na ngombe Kintuka na ndako ya papa Mkumbapanza eza koyembama te na Yerusalemu bato baza koyemba yango bazalaki komonana te lutambe bande leto alors babomisaki papa Mkumbapanza ya orale Yerusalemu bandi na ngombe Kintuka te bamata wana nkamba baye kotika papa Mkumbapanza nde sikoyo misala ebandaki
ya kotongi ya Yerusalemi. Tongi ya Yerusalemi ebandaki ntango wana babandaki kotonga bandako ya bamama mikala bango nyonso ndenge bazalaki kuna na likolo bayaki na nsima temple kuna nde bandako na bango ezalaki. Bango mpe bamati babiro ebandi osalama osala mpe ebandi awa na nkamba wana deja nzoto si ekomaki deja. Elingi loba ete batata basali mosala mingi. Ingomba eke mokili mobimba papa kumalongo papa lyagenda tamosili ngomba akongoli partout basali misala oyo ya minene oyo lelo oyo batikili biso totonga Yerusalemi. Mais tosilisi nanu te wela programme ndenge batikela biso oyo elingaki esalama na 60 esalamaki te mpona nini biso moko tobebisaka. Tata Simoki Mbango aye na mokili bakoko batunaki ye omemeli biso nini ye alobi mokonzi ya leta lingomba na Congo à partir de 60 avant 60 bamindele bayibaki ke ya bango programme na bango esili po basalaki bankete nyonso mpona Tata Simoki Mbango bamoni ke likambo esili moto mwindu akomi libre. Eza na makambo bango basinyaki ntango bapesa yango na biso moko bato mwindu tosalelaki yango te. soki tolobaka ke tosala makasi likambo bapesi biso likambo batekeli biso eza monene. Totika bitumba, totika koswana, totika makambo mabe na ntango na biso po ete oyo bakao basalaki oyo bango balobaki biso tokokisa yango. Kasi ava tokokisa yango totonga Yerusalemi na ntango bilembo oyo ezali komonana na ntango bilaka oyo bango bapesaki soki toza komona yango toza kosala yango yebaka te likambo ekomi pembeni. Kolongo ya mwana moto elingi omonana mentembe eza nanu, lolendo eza nanu, toza kobebisa misala koyengana eza nanu, makambo ya ndenge na ndenge alo ezosala biso pasi. Tolobaka mingi papa fongola, papa sala boye, mais oyo bazotinda biso tozosalela yango te. Oke bazosalela yango baza kobatake bango lisusu, baza kolobela bango makambo mabe. Oyo euti epai ya papa te, papa alobi nanu te, papa atindi mutu te nga nazali so likambo ezali oyo kotuna papa mbezi azali, papa zako azali. Ndenge tolobaka tobotami na nkamba, tokoli na nkamba, soki tokendaki na bavile après, mais papa mpenza atikali komingana te, vacances azalaki kokende te. Ndenge kaka papa Kimbangu alobaki na 21 bamfumo mbanza ke bandeko na yo bakobima bakokende nini sika mingi bakotambola, mais yo kotikala kaka na nkamba libela. Kobima na yo soki akele Kinshasa asali une semaine, donc c'est trop. Mpona ya koloba mikolo bopesi ngai ekoki nazongi na ngai po devoir batikala papa mbeza te ndenge moko. Biso tukile vacances soit na Kinshasa ye atambaka mungu ayebi yango te, biloko na ye ya classe fo basombela. Alors chance kaka poto soki amonaki yango na France na ntango biso tozali, sinon azalaki moto akobima te mpe azalaka moto akobima te. Nzambe nabimaka mingi omonaka mpe monaka te, omonaka yango papa
mutu na mutu azala likambo na ye événement sultani quoi muntu wana Todo el mundo vamos a ver usted. No es para nada. Pero cantando mundo no puede llegar a la época no me acuerdo. Tu vi elección. Yo voy a empezar a papá do queremos. Veimos caindo por lá. Olha, eu preciso aí. Olha, desse papá menza, já na limite. Olha, papá menza, já papá menza. Olha, papá savô, já papá savô. Não vai mais. Veimos. Merci papa, le grand précis sur Maluba. Na combo ya tata mwana kama limon santo. Peve mosi nkailu monte wana liko nbake molimo ezali moko kasi likabo ezali mutuna ya ye. Merci beaucoup balandi ya radio télévision Kimbangiste to kosenga bino bolimbisi muke kapamba te technique ezalaka na mwakokoso muke yango wana message oyo tozali ko proposer pona bino ya le 1er mars 2016. Papa Roger azali kobongisa yango malamu mpoete biso nyonso tokoka koyeba boni papa mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki na nkamba na tina ya baakor oyo esalema na kati na mboka oyo okokili susu ko rappeler ezalaki nini papa dia Congo. Merci papa Faustin na kompa ki solokele papa de longana pa dengena motima papa Simon Kiangani pungutule nonko tulendo li kambo ya accord wana oyebike Papa Simon Kimbangu Kiangani azali l'esprit de vérité. C'est-à-dire que mulimu oya lobaka solo. Pambate mingi makamona biso bayako laksa biso ngona batu mususu. Mais ninga yeboye azobimisa bo solo oya biso penza ya bokoko ya bata mwindo bandombe obasenga mingi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que papa qui Solokele quand il est délégué na table ronde, il fait partie de la table ronde, n'est-ce pas? Alors, en janvier, makambo wana y a rappelé Bakuzonto parce que Bakuzonto ba y makambo clairement dans leur caché. Alors, bazo tel abiso bayindo. Tango lobisi na tango papa qui Solokele Alexis message na na parlement. Votez Kasavubu. Votez Kasavubu. Parce que MLC finalement y mutamuta zaki le bako abako zaki minoritaire mutakazo waleki mutamutu lubumba achekali sima. Mais zaleki boyokani na ndenge nini. Donc, esengelaki mutamutu Kasavubu tanga dubo konzi oyo bakotuna papa dangena yebisege niko so kende wana parce que ya vozo konzi wana alala kina ndako pa dangenda kuntima ndenge moko na Congo rive droite obengi RC makola pasi moki bango kuna mutamudu la be Fulbert Yulo avant wazo konzi la ye ayako lala na ndako ya papa dangenda kuntima na commune ngiringiri sika kufanda wana à l'époque ndako familial na ye wa estalaki. Et si kalalaki tanga ko a traversé papa Simon Kimbangu a simbisi bokonzi ya kotambusa la Congo RC. Donc ndenge moko na RD Congo l'abdomen de Kimbangu mutamuntu Kasavubu papa dengena yebise ta okende kuna ba kutune mutuna. Donc les Belges ont posé la question à Kasavubu mutamuntu Kasavubu. Quelle est la spiritualité ou bien quelle est la religion qui va accompagner votre indépendance politique ou bien administrative? Il était question à Loba, moto oyo abunde la Kimbangu, c'est-à-dire que le kimbongisme, c'est-à-dire que l'église kimbongiste doit accompagner l'administration ou la politique de ce territoire. Parce qu'à Loba qui vient, pas seulement toujours l'anaye, à Lobi que tant pas seulement Kimbangu aye à Tunier, moutamout yo yele bisonini, abelini ki Congo, langue qui Congo, langue Congo, l'État nanini, il y a trois choses, moutamout, mais elle est qui Congo, Luyalu et puis na Lingomba. Congo, Luyalu, na Lingomba. Donc makambo mela kibisa mutuya yango wana. Donc l'administration papa Simon Kimbangu nous regarde pour l'instant. Hein. C'est vrai que nous agissons par rapport au savoir qu'on a pris dans le 1/4 en Égypte, la Grèce, aujourd'hui l'Occident, en Afrique. Mais
Cette administration-là n'est pas vraiment appropriée au nôtre. Mais spirituellement parlant, tous, nous devons regarder vers la montagne, la colline de Sion, qui est Nkamba, la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi Mingi Tolobaka, Tolobaki Nambanzango, passe moi qui m'a entendu mon cousin Nabiso, Moutamonto, le Raïs, son excellence. Bonjour, plutôt bonsoir, comme qui dirait. Adieu. La lobby, hein. Na memi na poche na kambe. Wow. Parce que azali yewana yabi laka. Alors baki ke ye tango makamona ngai mbala mususu. Bokomona bokonzi. Tout côté na Daniel. Ils na Daniel 9. Bazo détailler makamono so wana bokonzi ya mboka oyo. Bokonzi ya mboka mboka. Tozana no Kasavubu, fallait muta Kasavubu alors que non, c'est l'église kimbongiste qui va aller de pair avec accompagner notre indépendance politique. Et ça c'est une faute grave que Mutamuntu Kasavubu n'avait pas déclaré. Et là encore, papa dit que c'est bon, il est mort dans la maison, je vais pas l'anticiper. Alors baki, l'un de leurs parmi la table ronde moko Tikali, Mutamuntu ki zenga. Donc bamususu bazali ti lelo biso tokolobana note tokozonga epai ya papa Roger soki obongisi malamu maloba ya tata mokonzi ya bole ya le 1er mars 2016 balandi babiso bazana posa kolanda nini papa Simon Kimbangu Kiangani na raconte ya bajene oyo basangaka na mboka Nkamba tolanda yango na bokebi nyonso papa Roger Toko.